Allô? Bonjour. Bonjour Frère Fortuna. Bonjour na émission na biso micro en ligne na Congo France. Matanga papa lang et ma le 20 dans une association il y a pasteur Mokote. Donc organisation na bango wana ndenge ba profita ko sala bango na bango na sima ba matanga ngana koki ko zala impliqué na quantité parce que tobina na bango lokolo Mokote. Donc papa wana awa uti ko kufa et sont vivants en bango la relation Mokote. Par rapport à mikolo ndenge zoloba ma bakokunda ye na église na ye bakokunda ye na ndaku na ye so bakundi na église neti bakundi na ndaku na ye ya titi a ezalaka ndungu bakundi na ndaku na ye boye na boye ti matanga titi lelo etikala na Belgique lelo toyoki papa olangi bakundi na ndaku na ye point de vue no ekokala ndenge soki bakomna ye na ndaku na ye eloko nga na kosenga na bango bandimi na ye to na bakonzi ya mboka bazala sur que place oyo balingi bakunda ye eza lupango na ye. Alors soki bakopermettre yango na egari basala yango mpe ede ya politique oyo bakufa bafamille parti politique esenga bakunda bango na résidence bango na basiège na bango epuis congolais nyonso soki akufi aza na lupango na ye soki astiki message bakunda ye boboya yango te. Donc ekozala injuste soki fopetre yango bongo soki bakundi na église na ye po eza lupango na ye moko babi te bakundi na église na ye banimini base bakundi na se epe ya mabe papa yo oza ministre des affaires foncières te ni ya justice par rapport ya oyo nyonso eza kolobama je ne soutiens pas que bakunda ye na limité wana 17. Donc moi je suis contre yango parce que ndeko na ngai faut pas tozala bayo papa wana olangi na mwasi na ye barenverse bafondement biblique ebe bamatea na bango nazozombela toujours même langue eye kocontenir bafondement biblique. Donc cela veut dire spirituellement besoin aussi ça pouvoir ce que je suis sur moto moko oyo abomi peuple de Dieu oyo Yesu si amo on est là qui passe ekulus bozo cadavre na ye bozo kucha ngo pepe noir en tout cas pour na kosutenir la mobilisation sur la fin de ces deux côté banda fungwa mamiso balongwa na ba pratique na ba mateya oyo ezali conforme te na scène doctrine tout mona ba papa batata Raphaël bakunda bango pe na bani na bango tata Raphaël bakunda na Allô Frère Fortuna. Oui. Tondo na ndeko koloba bongo ba papa nani papa Raphaël bakunda pe na nini na ye tata Raphaël. Mais ndeko yango na uti koloba na bato nyonso bazolanda biso ekozala injuste soki bakokunda ye na ndaku na ye to na limité 17e rue tandis que ba autorité politique mususu to bato mususu pe o bazana posa bakunda bango na ba résidence na bango gouvernement ezoboya. On doit être juste. Donc moi je doute fort que voilà ba place o bango bazokolinga bakunda ye wana en tout cas na osenga na bakonza mboka balandela ba makambo nyonso bien faut kozala sur place o bolingi bakunda mutu ke eza réellement lupango na ye soki ba vérifier que eza lupango na ye ba permettre bakunda ye alors citoyen congolais nyonso
soki akufi asombaki lupango na ye famille na ye to ye moko atiki message bakunda ye kuna boboya yango te. Merci frère Fortuna. Le 20 ya matanga nezobima awa le 20 est-ce que yo kozala? Nazala wana ponga nani ngai nde Yesu na ya liboso matanga ya Lazare na ya obsèque wana nga na ye égal combien? Uza musena nzambe siko basali na nzambe nyonso oyo bakufaka basali na nzambe nyonso oyo bakufaka na ville province ya Kinshasa na yebi bango uswadi na kendaka bamatanga na bango binos boselaka kombo mo bosela kombo Jésus Christ Nazareth tozo saila kombo moko oyo ezokoyokana na minoko ya bato mais toza na molimo moko te parce que toza na motivation moko te toza na appel moko te. Mission offre Fortune Mbala azana yango ezali ya ko préparer bana na nzambe ya ko lakisa bango le seul et le véritable sauveur c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais par contre couple olangi ba travailler na onction moko diabolique oyo ba fruit et monani na misu ya bato parce que Bible zebisa biso ke toza na ministère ya réconciliation mais bango ba travailler na ministère ya destruction. Les 5 ministères conformément à Ephésiens chapitre 4 verset 11 il faut et travailler pour la perfectionnement ya bassin mais bango ba travailler pour la imperfectionnement ya bassin ba dégâts et salami ebele tozana bango ensemble été et je ne peux pas oser à Rochama Konanga kuna. Merci frère Fortuna. Merci. Merci. Est-ce que bi oroy ba passer ngefa? Papa, question na yo ngai oyo eza ko préoccupé ngai ezali koyeba Jésus-Christ de Nazareth yende na te ya point bas. Merci vraiment. Allô papa Ngefa? Ouais, Tozio ana mi. Allô? Allô? Ozo kabiso? Allô? Allô prophète Ngefa? Nazo kabino. Ouais, Tozio na micro. Allô, nazo kabino. Tozio na micro ya ligne awa micro ya ligne. Pour deviner yo par rapport ya matanga zo bima le 20 awa ya papa Olangi. Est-ce que ba pasteur bosangani koyeba ndenge matanga ekozala? Bon pour ba pasteur na éviter parce que ya liboso papa Olangi azalaki na pauvre papa Olangi azalaki na confession NRC ou RCT et azalaki na fondation. Alors nesika wana na RC na NRC bazali na confession religieuse oyo etali l'église de réveil nde ekosangana na bakonzi na bango bapesa dernier mot d'ordre jusqu'alors oyo nazobisa yo mot d'ordre moko epesami te toyebi te nde makambo yango ekoleka toyebi te parce que il faut bakonzi wana bapesa mot d'ordre mpona matanga ya papa Olangi par rapport ya nakoyebiso yango. Allô prophète Ngefa tonto ba papa Olangi azalaki apôtre to berger nde ba pasteur balingi opesa ba titre batitre wana bapasteur batiaka mpo baluki lokumu na bango parce que bible ezobisa biso na kati na mokanda na Jean 12 verset 43 ils aiment la gloire du monde que la gloire de Dieu balingi mokili mingi mais nécessairement papa Olangi propre papa Olangi azalaki évangéliste parce que avec okompagne vision ya mwasi na ye baza kotambola mokili mobimba mpona kopesa sango malamu mais na batitre mpenza nayokaki azala bishop to apôtre to archipapa azalaki na yango te to archibiométrique pasteur biométrique azalaki na yango te mais azalaki nde mopalanganisa yango na kati ya fondation Olangi oshwe yango wana moye na bible ezobisa biso papa na Ephésiens 4 verset 11 alobi il a donné les autres comme les apôtres les autres comme les prophètes les autres comme les évangélistes les autres comme les pasteurs les autres comme les docteurs mais 5 ministères ezali 5 ministres mpe baza na kati ya 5 ministères ya nzambe batito tomoni bapasteur bakomi pesa bango moko bishop akomi bazopesa batitre ezalaka nini kobambaka bino moko to nzambe moto ekomama na bible to bino moko kaka bomona bafosi moto aza na titre yango nde eza likolo na nyonso ekomama na bible te soki tokomami na bible évêque nde bishop ezali évêque de l'évêque évêque azali ancien na kati église mais aza ministre te na kopesa exemple ebalobaka évêque mokuna
napesi exemple évêque par exemple biométrique mais évêque anali ancien de l'ancien il n'est pas ministre bazali 5 na 4 na ministère de l'église Ephésiens 4:11 ministre ya Nzambe ezali batitre Nzambe apesaka eza nini eza allo ezali prophète allo ezali apôtre ezali prophète ezali docteur ezali 5 poste oyo Nzambe ministère apesaka na église oyo bapasteur bakotia badani ezali lokumu na bango poste na bango balingi mokili to mais eza pene ya Nzambe te prophète ngaba tokoyeba yo oza atitre nini dadi yo toki prophète nazali ministre te nga nazali prophète John Ngefa prophète John Ngefa nazali ministre ya Nzambe nazali un prophète celui qui prend la parole de Dieu pour transmettre au peuple de Dieu c'est que je fais nazali prophète badadi lokumu na badadi eza papa te eza papa eza papa toyebi eza papa eza église nyonso dadi eza lokumu bango balingi lokumu bapaster wana balingi lokumu mingi me bazozwa lokumu ya Yesu te totombola Yesu biso tokita totombola Jésus biso tokita papa bango bakitisi Yesu bango bamati likolo yango moni ete milimo ya pelengendu ekoteli bapaster milimo ya pelengendu ekoteli bango parceke bakitisi Yesu bango bamati tomatisa Yesu biso tokita badadi lokumu bamoi allo prophète Ngefa pasteur bamoye baevêque baolangeli allo bakomi lelo kaka na badadi c'est papa ngaki na bazaki ministère de Dieu eza lokumu na bango bazoluka non lokumu na Yesu tomatisa Yesu biso tokita me biso tomati tozokisa Yesu tozosepela na biso te prophète Ngefa lelo toyoki papa olangi bakokunda ye na ndako na ye mpo na yo avino mpo tomonaki ya titi awa ekotaka mbilinga ya titi ekotaki makambo ebele ti lelo odemba ya titi etikala kuna na Belgique lelo toki papa olangi bakokunde na ndako na ye point de vue na yo na église na ye toyoka gouverneur aloba kokunda bamonaki na ndako na ye eza mabe te na conception na ye est-ce que conception wana réellement ezali ya bangoko na église conception yango église na ye est-ce que réellement église wana ndako wana église wana eza ndako na bango moko tozali banungunungu ya vrai oyo lokuta Nzambe ayebi ya mibale soki bakundi papa olangi wana eza mabe te parce que ya moto na Nzambe bali kosala bon soki te leta alingi yango te kwa boyeki ya Tshisekedi ekosuka na ndenge nini on n'engage pas de commentaire à faire on attend des décisions ya gouvernement et puis derrière décision ya gouverneur ndenge ya koloba soki bakundi papa olangi na concession na ye il faut que Tshisekedi bakundi pe na concept ndako na ye c'est la même chose la politique à 2 poids 2 mesures ezalaka te to vérité 2 poids 2 mesures ezalaka te soki bakundi papa olangi na ndako na ye la conception na bango l'église na bango c'est bon Nzambe azwa lokumu mais Tshisekedi bakunda pe na ndako na ye pourquoi polémique prophète Ngefa lelo toyoki lisusu allo eloko tozobangela nini journaliste allo eloko tozobangela nini mobongo baprofite na makambo wana te toza sikoyo toluka kimia mpo totala ndenge makambo koyo alobi me todetour nyonso tosalaki kati na yango te eloko na koloba yango wana prophète Ngefa toyoki lisusu balobi bato église ya mama olangi batelemi bali mama Shabani akoma te mpo na yo taki mama Shabani aleka mpe aleka na église na bango ayemba mpe kuna toki babi mama Shabani akoma te bango bakabolaka kaka ti Nzambe akabolaki bato te ya biso batabela mama yambaki bango c'est ça que nous disons mama Shabani mama olangi papa olangi azalaki papa na bango spirituel soki lelo akufi akolondre dernier hommage owa mabe mama Shabani akende kuna esali nini mama amofe toatolali bato oyo bayeba kotambola te soki bayokali te bakabwana soki bakabwani mais baza banyemi te tozoservika Dieu moko esoki papa na molimo oyo asalaki ye mama olange na papa olange nde basalaki Shabani soki Michel Shabani atamboli monde mobimba na baconcert partout mpo na CPMC alors soki ye azali reconnaissante aya kolela papa na ye owa ye mal soki bakoi Shabani alela papa na ye nga nakoma te esenge nakokende kuna silekwapa omona babona soki bakoi Shabani akende me nga nakokende kuna sasini tomoi politike ya église ya kokabwana
écrit corps de Christ et Kabbalité. On est Dieu. Racine c'est Dieu. Zela, racine c'est Dieu. Nzete. On s'est racine est comme c'est Jésus. Bitape ezali corps de Christ na église. Ozomona etuzali eloko moko soki tokabola okabwana oya komate oya kozala yango molimo ya pelenge ndu oyo tomwa ekota na kati ya église yango wana. Il faut dire la vérité. Prophète Ngefa. Tonto ba matin ko mali 20. Est-ce que au kozala wana le 20 si na aéroport ti koto matanga ba ko déposer? Na éviter na tout na Nzambe sans permettre na nakene. Na tout na Nzambe na tamo moto mwana na Nzambe atambola na inspiration ya Nzambe. Na tout na Nzambe ndenge ya koloba na kende to pe na kende te. Soki na kolela atakuna te na kolela pesa na nazali. Elongo tozo kabola mama wana biso parce que toma ya Nzambe élément moko ya corps de Christ atiki biso ezali pasi ya biso ezali nzela biso soki Nzambe akopermettre na okende permettre te alors ndenge okoyo masha ani bakende te sokola akoma te on ne sait pas pourquoi bon toto na Nzambe nga atamaka na Nzambe atamaka na mutu te lelo tomoni toto bapaster toto benga apôtre frère Fortina oyo azoloba na bainternet azotelemela papa olangi na mama olangi alobi mateya na bango lebisi bana Nzambe ebele mpo na yo point de vue nokoloba nini na mosali na Nzambe oyo azotelemela bango na internet frère Fortina AJG te totika Nzambe AJG AJG te eloko oyebi kojuge AJG te parce que nayebi nalandaka ye nakoloba boye nous condamnons les œuvres mais tozokondamne système moko tozokondamne yango mais totelemela yango te ozomona ye mama olangi na papa olangi ezalaki miso na bango soi disant Nzambe atindaki bango na makambo na bango totika bible nde elobi matiti mabe na matiti malamu nyonso ekosangana moto akokabola yango ngai moko ntango na koya Yesu totika Nzambe asala jugement na ye ke bato basala jugement na bango bato basala jugement na bango mais tokondanaka na système mais tosala jugement na motu te esi bozwa ntango okutana frère Fortina nakutana koluka na kozwa wapi nakutana wapi mpo yalobaka ebi prophète Ngefa nakutana mpo yalobaka ebi prophète Ngefa te ye soki otuni abi ebi prophète Ngefa te il est frère, il n'est pas ministre. Moi, je connais bien, on collabore avec un ministre, on collabore avec un frère. Lui, il est frère. Moi, je suis un ministre de Dieu. Moi, on se fait la relation avec un frère de Sassini. Hein? Il est ami, mais il est dans la Sassini. MC Aleki. Hein? Il est dans la Sassini. Sauf qu'avec moi, les camotés, gloire dans un nez. Il y a patronami, il y a une l'hôtel, il y a dans un nez. Sauf qu'avec moi, le coup dans un nez. Hein? Là, c'est la concurrence dans mon hôtel, la tigre dans un nez, de ma maman, il y a un nez, qu'est-ce qu'il y a dans un papa? Ce que je fais, c'est rapport à Nzambe. On a défendu Nzambe, on a défendu Mboka, on a défendu la vérité. Nzambe moto roi de Makembe Semuna, Nazalaka moto ya sentiment te. Nemo moninga. Soki mwasi na nga sali mbeba na kobiso sali mbeba. Mwana nga sali mbeba na kozongisa na nzela. Sali mbeba na kosala pardon. C'est ça le problème. On a sentiment te. bato nyonso balandi na micro aline okoyebisa bango nini micro aline na Congo France oyebisi bango nini matin ezoma le 20 nakoyebisa bango totika likambo ya kokabwana tozala momoko Yesu atikaki biso bolingo ndenge apesi biso na 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 à 10 alobi na biso mene tokotia sango malamu tokondami nyoko na singa soki tozali bolingo tozali rien eloko mbongo ezolela likambo ekweli sifanisi ekweli biso nyonso totika bapolémique ya pambapamba kolombalomba bamakambo kokritike eza malamu te mais vérité ekotikala vérité tozala bomoko tolela évangéliste monene oyo akei totika na place ya suka safi et la vie continue tolingi kimia tolingi polémique ekota nde bazoso bapolémique wana eza malamu te et nous condamnons batel problème wana Nzambe azwa lokumu apambola bango nyonso bandi biso na ntongo ya lelo na kombo na tata mpe na mwana na molimo santu amen. Merci prophète Ngefa. Nzambe apambola yo.
Merci. Wana tozalaki na prophète Ngefa na micro na biso ya ligne oyo ya Congo France boki ba pasteur ne balobi boki frère Fortina boki pe prophète Ngefa na lobby na micro ya ligne donc bango balobi baza d'accord ya kokunda papola na église na ye soki bakunda ye bakunda ye ezali ndako ezala kaka nde ndako na ye mais ekokota pe désordre po mamba ya titi awa ekotaka mbilinga donc bazila André Tuluta loba nous sommes soka pesa corps on a les 20 toyeba nous toujours va attendre au sala 3 jours soki 2 jours awa na bo sanité pour boire kamalo le risque kongolia na bo santé na ndinze na motema tous pe na mbeto le vena na corner ni la famille bongende na kati ya France wana vraiment ni bolanda na micro en ligne nde yango ko panza ba dossier micro en ligne to bimisa ba vérité micro en ligne vena ba 4 et bon mona mitema bato to bimisa ni bolanda na micro en ligne na bo santé boss na José de Lipumba cordon na biso bookso bukasa donc botikala to bolanda Congo France Ikara mulai Congo.com site ya solo masolo ya danzo masolo ya kitoko Congo France.com